Salut, c'est votre journaliste Eliane Moutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Salut. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de Kiese Kelly Joyce TV. Bino nyoso bana Londres, masolo ezali na Kiese Kelly Joyce TV. Esika oyo wapi bokozwa bakake ba film, l'émission ya kitoko. Bana moki mobimba, bana partout, bambote, ba bon week-end bisika oyo bozali na bandako na bino. Toza en direct ya Luanda. Lelo toye epai ya mama Moyindo, artiste na bino obo baleko déranger nga elle nyoso nazolala te butu moye mama Moyindo, mama Moyindo, mama Moyindo. Lelo na sali bino plaisir na kiti epai ya mama Moyindo na ye kozula bino ye bomona ye olobi mama zomona na te tozomona ye te mikolo ebele artiste na biso préféré tolingaka ye mingi na ye. Lelo na sali sacrifice na kiti epai ya mama Moyindo na ye kozwaye tout solo là pour aloba pe liloba moko pona bino, aloba pe liloba moko oyo bokozala penza content pe bosepela nango. Sans plus tarder na plateau la biso pour lekisa déjà mama Moyindo. Bonjour maman. Bonjour, bonjour vraiment Mopao na yoki vraiment bileli na openzo leli vraiment bino nyonso bana ya mokili mobimba oyo bozolanda biso vraiment na chaîne na biso Kiese Kelly Joyce. Kiese Kelly Joyce. Donc aleli yo moyibi koyiba lisu te Kiese Kelly Joyce. Kiese Kelly Joyce, Kiese Kelly Joyce TV. Masolo la liona kosakana te mobundi bitumba ya bundaka bitumba pona télévision makasi ya lingi batu makasa lingi ba image ya bato ezala pole pole emona na aka tango nyonso tu yo moyibi tocho yo boy cuidado keba koyiba lisu te sino te o regretter. Oui, moyibi koyiba lisusu te soki te o regretter. Donc mama yeyo mama Moyindo yeyo na plateau na biso tozwili bino elelo eza facile te toluki tobengi mama ti toyo kozwa ye yeyo tozali na plateau na biso. Mama Moyindo, bonne santé. Par la grâce de Dieu vraiment naza vraiment bien ngolo nzambe malgré moni talaka ka mokili ndenge zokendela ba confinement mais na ngolo nzambe vraiment donc naza nanga vraiment bien ti ozobenga benga wana ba penser makanisi belé donc lokola ondima lokola oboya mais ça en fierté les okande makamunde eleki mingi na mutu yango wana ya wana lobaki na lokola na okakio olobi na mama poni osala boye ba fan na biso vraiment ya Kiese Kelly Joyce ba mama Moyindo bazobenga bazotungisa bino bozotungisa Mopao na chaîne na biso ya Kiese Kelly Joyce na lingi bino mingi ba gros bisous bozoka na mbebo na lingi bino kitoko. Ok maman, boni ba séjour na yo na Angola eleka bien. Wow, na ngolu ya molimo santo vraiment na ngolu ya nzambe ezoleka nango bien. Donc ezoleka nango mwa malamu na kati ya molimo mais na mosuni yo yebi kaka. Ok mama Moyindo, nalingaki un peu nga na yebi yo Kiese Kelly Joyce TV pe ayebi yo mais ezana bana mosusu baza wana bazoyoka kaka mama Moyindo baza na souci bayeba mama Moyindo aza nani. Soki kotokoki kosala mwa récapitulation mwa moke tokozonga mwa sima kaka ya koexplike mama Moyindo explike bana oyo mosusu bakoko na yo bano babotami esika oyo babimi bayeba peke mama Moyindo aza nani na théâtre na biso ya Congo. Merci mamingi am vraiment
na koluka oyo luki na koya koluka sango malamu mpona kopesa vraiment na baye oyo bazali na posa ya mama na bango, koko na bango, mama kulutu na bango, tata mwasi na bango oyo balingi bayeba mama Moyindo aza nani, awuti wapi, aza wapi. Ya merci mingi vraiment nazo répondre pour la question na ngai bino balandi na biso vraiment. Donc nazo pesa réponse na ngai po boka ko comprendre bakoko na ngai, bana na ngai, bandeko na ngai. Réponse na ngai eza boye. Mama Moyindo azalaki mwana mwasi moko oyo alingaki art trop. Nalingaka art makasi. Donc ce que ça capona théâtre était, nous sommes appelés danseuse. Mais à l'époque là, to kata mukuse. Surtout à l'époque, c'est qu'à l'époque ils allaient 98 hein, 2000 ans, hein, 92 ya. Alors que ndé vraiment beau-frère nangai avec ozwangai na bane ko travailler pas li kwanza na zaka test na yekozwa to ça une année ali kwanza na zaka 14e promotion ya vie à Locha li kwanza là na sakara une année avec OK na poto tant avec OK de poto to ekotikala to former moi groupe moko boye na ba vie sans unique et simba epekate na ekolongwa na kena pas mettre pas étant na kei équipe à Jano les nazo koma samedi bambo tebele mon grand frère Jano ya siatola tant nazo koma ka ko koma aibsinga Moyindo nazo vager lobby premier pote na ye mami se tambolanga aibsinga na kei kasi totalement so onzonga alors que ndenge ko keta nazo zonga ndene ko kuta na VV santé na mona ba réalisateur RTNC bazaki likolo ya predio ba bengi ngai na baluka bona tala boye bango pona lero wana yebaki bango po ba papa na biso bali ko nganzala lokwa bazala ko travailler na RTNC vraiment na soka pe chance wana ke moi ba réalisateur ba filmenga nde ba ko benga ba bino nga mata na matine ko kuta pe na maître pai ba ebise ba bilero ba robe nga kaki ba ebise ko tika été donc azav maman na actrice Fozoye sur place ba ebise ngai sala tonalité na sala tonalité na yebaka ngokutu te mbamo na sali tonalité ba ebisinga ba na wuto zuyo mettre pas ebisinga lendi to na tournage aux deuxième femme na ngai aux ambana mama loso na kinene na sala ki kuna pe na vaneka moi ba ina na ngokaka makambo te ko kabona ba ko kabona susu na mondori biso so bana yanji to landi na to ke kuna boye to bandi musa na biso na 2000 tout ça est kaka 3 semaines. Donc, baminde l'antenne abaye. Raga. Malé bamboa. Maman na pièce. Yangwa na lela ati lelo. Na sama. Donc, na saka na musala mais. On est zaki maman. On a donc. Maman archive na nga pour netika bananga. Donc, de moni iska siksi mutabimisa kinga na balabala lelo pona za la Moyindo lelo po boyoka mama Moyindo ta breka mama Moyindo ta muito nervosi no nada muito nervosi nada e joie ya nde lelo oyo mama Moyindo na bino nde boye bingai na nzela ya bato misato wana nde mobongisi ya nzela malamu nde ya Roger Vika que ton âme repose en paix. Mama Yvette bambote belé, ma Bibiane bambote belé, ya Titi bambote belé sokozaka en vie pour te kutana kala. Nzamba ma apambola bino, ma papa na ngabala kisenga musala, lelo naza onganaza. Atana mingi teta na muke naza onganaza. Ok, merci wana Isaki lokola auto bengaka biographie, o Isaki lokola parcours ya mama na biso Moyindo. Pour na bino pe ba dovana ndako boloka ka mama Moyindo esenga pe sana ka pe bien to yiba mo ba parcours moto ya utiwa parce que art lelo écoute un peu moi désordre mbilinga ezana bana mususu oyo bazanga mitu bana mususu bazanga batata bana mususu ezoye bana te ayeka na art mbambo abinika wu akomi kotia makelele kotia ba confusion na kati ya art mais esenga pe to yeba bon na robakisa boye mpona lo baboye soki vima nazaka na discipline mingi puisque la tamboli na ba papa oyo bazaki ba disciplinaire. Oui.
so ba muso mona ngake o brutal o boy na boy te ba papa na tambo na mama za boy mais nazaka brutal te nazaka trop tendre na sola kitoko nazaka bien mais bato balobi on donne c'est qu'on a ya wana ba papa na ngai ba pesanga makila wana nazaka na fierté mingi puisque na uta na ndako na uta na baba te na uta pe na ndako ya wana nazaka pe na simplicité komikitisa vraiment bana bosala par tous les moyens boluka bobima na bandako bozwa bédication ya baparents po ete lobi boka kotambola mosala na mino malamu ata 60 personnes babengi yo ata 5 personnes babengi yo oza na moi maîtrise ya nazaka na fierté mingi na bapapa na ngai wana na komikitisa na ngai na boyambi mpe na kolinga ya bato na motema monene na kosupporte. Ok, wana ezalaki conseil ya mama Moyindo mpona bajeune talent bino bobima lelo. Mama Moyindo, est-ce que tokoki kotuna boye baconséquence to baproblème nini oyo okutana nango na monde ya art to obstacle nini okutana nango na monde banda mosala omona mpenza ke etikala neti basouvenir edérange yo makasi on dira 5 basu carrière na yo mobima oyo etungisa yo makasi 5 basu mpenza oyo etungisanga nabela mingi nabela vraiment 5 mbasu nabwakela 5 mbasu na monde artistique na bandi bandeko nalobi yango lelo po eza nango mpe maladie esengo te baoyo bayebi mpe rudi moko ezalaki moyindo akufi boye na boye donc mauvais souvenir yango nati lelo nazala nango 5 mbasu vraiment donc na mode artistique yango mpe nazwi nanga mpe ya gravité quoi souci nde omoni tosala création tocréer tosala mosala nakei kaka mpo inspiration mpe ye totika polémique eza na eloko moko te tosala mosala mpo ete lelo tozala mpe tokóma mpe lokola bato tolongola jalousie tolongola haine tolongola koyinana tokotisa bolingo mpo ete omoni tokoka kotambola malamu lelo nga nalobaka nalobi mokolo nalobi nakosala so bemission te tomona banigérien na bemission boye te biso tolekaka tofinganaka biso tolekanaka boye na boye eloko nini ezolekisa biso ebele kozanga omoni soki moto soki azangi akozala kaka moto ya milelo akozala kaka moto ya bilobela alors ke moto ya mbongo aloba mingi te moto aza mbongo naloba mingi te mais moto azangi mbongo akolobaloba mingi alors ke nakosepela vraiment ke donc tozala lokola banigérien vraiment bazosala mosala kitoko bazotambola kitoko baza na bolingo kitoko donc baza kaka bien mais biso polémique kofingana koyinana kocholana koboyana koyedane te moi to avancer vraiment eza te bandeko donc tozala baoyo tozali soki tozosambela vraiment tosambela mpe ya solo tozala te ke tozosimba bible mekoto tozosala makambo mosusu tolingana mpo na nga conseil na opeka yango wana donc alors que mingi c'est ça na lobaka mingi epai ya Fati Béton ya na biso ya ndako wana pire vient na biso aza moluba te mokongo te moswahili te mongala te amu yesu donc ya Fati Béton vraiment bandeko na yo baleki na yo baya na yo bakoko na yo banani na yo baza mimi na mboka bapaya biso tosali théâtre tosali mosala na Congo bino bato boza liboso bokende ekuna bolobaka pe te bandeko bazalaki ape bakei koluka mpona pasi boloba te binoka bino moko bonoba pe ekomoswa bato en tout cas avec beaucoup du respect bolobaka papa yaya le bana baza ebele bapalangana bakenda alors que bo rezonaka bango mpe misu baza na mboka mapaya aka tozali awa kaka na zolo na monoko donc tozoyebana te kozala mpe na baibe na biso ti le mpe tozonga mpe Congo ti po Congo eza source Congo nde mboka Congo mabela bakoko
lelo tala kaka elobama nzamba sakola lelo yo eloko yango ezongi kaka na kati ya mboka to ede ya Félix to ede ya Fati Beton wana za mwana ya bamama na biso ba papa na biso aza na ekolo te aza moyesu yo moto ochele ekolo yo keba na yo to ede ye na misala na ba aide na maloba na ba ide mais to ede ye na kofinga te po biso ozalaka bongo oyo akoti oyo aza ndeko na yo ofinge kaka oyo aza ndeko yo te ofinge kaka oh tala congolais te botika mwana papa na mama amu yesu tosala mosala kitoko merci mingi ya Fati Beton mama Denise bambote ebele tozo babone bemiso botalaka basite internet nyonso mpo bokontrolaka toza mpenza na ngola topesi bino bambote ebele na mosala bosala mosala kitoko ozobunda bitumba mokolonga ya Fati Beton na biso kolonga mu yesu okolonga ozwaka victoire oza biso moko. Ok, wana ezali message fort ya mama na biso moyindo parce que soki lelo baza na ngola ezali na volonté na bango te parce que bazaki soutenir te muta osunga bango azali te culture na biso esalaka te eyebi te ndenge nini basunga ba artiste ndenge nini ya ko protéger ba artiste pour art na biso ekende liboso yango wana ezalaki message ya mama baza na ngola yango bazosenga na gouvernement na biso na ministère ya culture asala effort ya kozongisa baartiste na biso bavanda esika moko baya batravaille mpo na mboka wana ezalaki message bakufa te bazali na ngola bango boomona bango na batv bazoleka mosala ezocontinue donc bosala effort ya kokota en contact na bango mpona bopesa bango place na Congo bazonga basala mosala na bango boye bazotambola bazokoka kosala mosala na bango te et en plus awa na Angola c'est très difficile botana age ya mama moyindo bozongisa ye kola so portugais ata bino moko aye po il faut sala malamu na Angola il faut portugais pour communauté na biso toza mukie akosala film ka te pour la communauté batimo baza mukie te esenga il faut asala pour la communauté na biso sikoyo abazwa non devoir ya oye kola portugais pour abandosa ba film à portugais ata bino quel devoir o pesa na ba artiste na biso donc message est commis. Merci vraiment on y a ma place moko ya bien yango na moni na oti koloba bino batu bokende ke kuna tolingana ezaka ka bino te tolingana toza bomoko tango bokende bokota pe ba dossier to kufa na biso to do bia mbongo ata bozo boto ba budi to kufa na biso moko pe to kufa ba otela bango to près de likolote o mutu ko o to wela ke ngana ko chayete na ko loba boete bonga mona zwa te to tika na biso to kufa to na so ba boko pamba tout est vanité ata to zo sala nyoso tout est vanité tango yo zolia kanisa ndeko na yo to se belé to yo ka pone sengote poto musu ba so ba bongo ba ke to yo pone sengote to yo pone sengote mais tango moko tsaka ba dossier moko tsaka pe to ko kufa na biso ko tika na ku lera ba ko ko weli lango na ku to kufi na ku to bando kata mutema te oya ngai oya boy to tika na biso bino bolo ba ka pe et on passe même un plus c'est ça so ba pe no $5,000 on ba passe même 20,000 asiko bino ka musa ko kale so ke na mpungu se lote nzambe ne makambo kana pena kane vous coumez et non t'informer on le sana bariga pour qui hein to bongisa to aider ya Fati to pese ba idée to pese makambo mais yo linga yo mo kende ka yo moko lia so ko lia okufa no ka so okufina yo tikani nango na kudo ka ngemi so ba komza ko wela ngo to lingana muke to kabola bandeko ba Lubumbashi bandeko apoto bandeko bazabo ato bandeko bazabo atoko ko benga bango ba ko ya to ko sangana na minto to so mo ko benga mbadi bo ko doko na ngapa na ko mo banga mangu na fa na ba portugais ko ndake ko yeko na kudo efala edmise bonoiti et comme message portugais tozo luka ba artiste na biso ba yekola yango bazo yekola ba artiste na biso vraiment nzambe asunga Congo nzambe asunga
président de la République nzambe asunga gouvernement na biso boluka vraiment moyen ya kozongisa makambo nyonso eke na nzela ezala sengo bon so pe ti bope ya Fati Beto par le bike atongela biso bandaku soki na mitendi soki wapi lokola nde batonga ba gouvernement ya Nigeria soki biso tokozwa te po nada. Ok, James Dokuta Nkongo motema ya kiese Kelly Joyce bambote papa ba bon weekend bisika oyo ozali mama Moyindo ba avantage nini ata pasi ata ba maladi ba mbasu ata ba tak moi avantage nini na monde a oyo zoa to omona oyo sepesa relation mosusu mpe lokwa ndenge yo olobi boolala pongi te bazobengo mama Moyindo esalaka mpe mwa be barelation yango wana natonga mwa kikuko ya moke epa na biso ya mire na biso ezaka ya kokweya na telemisa yango donc mwa avantage ya moke ka yango wana esili edanga mpona baproducteur na nga mais gouvernement te baproducteur na ngai bamajor bisadi bambote ebele bajise songo bambote ebele donc bambote ebele vraiment na bino nyonso to. Ok, donc na ba efo perso nde bazo bunda ata quand même donc na ba aide bana poto surtout bana poto ngako na nga muta bouger bino te bambote ebele nzamba pambola bino pa bozali ata hermo botomboka na bino mais boza pe na raison nzamba pambola biso so toza boye vraiment omoni tondima ngo po na bino. Ok, bambote ebele na bino bana poto talaka lisungi ba soutien ya mboka na biso soki na koloba bien ya bamboka na biso ya ba artiste na biso ya ba famille na biso mingi eza bino vraiment nzambe apambola bino boumela bisala eke de liboso ba confirmer si la maladie si la bo contem ça passer la biso to vivre en Afrique kaka na lisungi na bino donc soki bino te mawa mingi vraiment mama Moyindo Nangola awa banda oye par rapport ya Congo différence ni Congo eleki o moni nini awa na monde awa na Angola o moni nyonso zoloba Congo eleki na okaka nyonso zoloba Congo eleki awa na to komona to sa be fort propre ya biso moko sans soki be fort alibanda te nde passe makasi mingi ba producteur bazate bato ba edara bato vraiment keba kaka ya donc effort propre ezakaka mingi na biso moko ozomona bon awa bongo awa so olandi kaka befort basala oboy ye linga pe okoma likaya boy donc Congo eleki nango Congo eleki Congo eleki na musala Congo eleki na nyonso Congo eleki na nyonso biso awa to na difficulté chaîne nini oyo olika yo yebi nu te falate olika na chaîne nini ota chaîne moko te bakoki kolekisa yo ozomona mais na Congo ya libre mutu nyonso oyo pas nyonso leka fo yeba donc tant on azokende kuna lokena koloba langue nini ozomona ya place wana yango wana soki bazaka na faveur ke ata bandeko soki baye to kwa kolekisa bango boye nde omoni ekoki kozala mwa facilité alors que tant mosusu bato mosusu balobaki kozonga mutu mosusu omona aya ya mission nzambe mbatindi mission nzambe pa kutana na mutu te ozomona mutu mosusu akotuna ke bomba kende kuna kosala nini yango eza makambo. Ok, Mayala Mosolo réalisateur na biso patron balancer moi lo moko ya musala ya mama Moyindo awa na kati ya Angola quelques extraits après tozonga na plateau na biso. Okay, yo, I see. Mama,
Nabalaka mama, oh la vie est belle. Moyindu mono pemba, oh la vie est belle. Moyindu mama, oh la vie est belle. Ngapena na suki abu. Travaya, pena de la pena. Téléphone, tu manques moi. Ok, c'est très bien balé, hein? Bolongwe. Oui, merci. Wana touti kolanda extrait ya mama na biso Moyindo. Musala ezokoba. Balobi ata pasi, ata kozanga koloba, ata kozanga koyeba portugais, ata ba producteur bazate me biso lokola tobotama ba artiste tokokoba kaka na musala na biso. Wana bautu kolanda ba œuvre ya misala oyo mama Moyindo azosala na kati ya Angola. Donc ezozanga lisungi yango tozosenga lisungi na bino surtout bana poto, surtout na bino batu bozanga ba chaîne ya YouTube. Donc ce qui est ozana posa ya ba gag, ozana posa ya ba film, ozana posa ya ba spectacle nyonso oyo kuluka ba artiste na biso bazali baza permanent musala ezo continuer musala ndenge boyeba kama mama Moyindo na Congo ndenge pe azana Angola eloko échanger ezate. Donc musala ezo salama comme il faut. Donc tozozela kaka bapel na bino lisungi na bino nde po musala ekende liboso pe emeka kosunga bango na bamboka o baza otala kaka famille ezate muta kopesa azate. Donc na ba FOPEX nde bazo bunda nde nzambe akosunga bango. Mama Moyindo, est-ce que lelo soki par exemple balobi ozobozonga Congo bokindo sama sana bino na Congo ou bien gouvernement ba bengi ndenge toujours lancer appel au gouvernement à sali effort que bozonga Congo, est-ce que opozonga? Oh, bon nous on te poni. RDC, Congo c'est mon pays. Oh le président na biso Kalaza Koloba Mobutu. J'aime beaucoup mon pays Congo. Congo est bon kitoko so mo ba lelo yo. Pour nous on anda ba parate. Nous avons anda ko futela. Après que lelo yo boya kozonga anga moko na zubino a charge na kozonga mbangu kuto aussi ça remis le bien malobate mbangu na ozonga. J'aime beaucoup mon pays papa, j'aime beaucoup mon pays ya Congo za mboka kitoko no tuko lo ba Congo ndemboka e Congo mabela ba koko ya omoni ale tant ozo quand nzembo na l'époque là oh ils ont bêta ozoma erona mokili kindenge mususu mokili yango yo bitumba ya facha zo bunda yango ezozonga ozomona soki alobika yaki o lelo ezaka vaito yaki ezata nzamba alobaka tant mususu tant bazako ba Moyindo zana moke koke na nteko zonga na nte wana na ba prophète zana moke tant mususu ngonga ya facha mteko beta abo ozonga mbang ozomona. OK, mama Moyindo touti kolanda semaine passée bandeko o batikalaki semaine passée te tolandaki dernièrement mama Olive abengisaka bandeko nyonso ba artiste nyonso na kinga kati toyokaki ba $500 ebima toyokaki ba soso ba biloko ba carton ya ba biloko ba vivre frais pardon bazwaki na décembre pour na ba fêter nango. Mais comme si bino batu bobima na Angola bozalaka écarté bozalaka libanda parce que batapoto to mona pe batapoto bakendaki mama Olive ayambaki délégation ya poto. Mais comme si bino délégation na bino o Angola comme si vous avez négligé comme si organisation ezate comme si ba contrat bino te comme si boyebani te na yebite pourquoi elo pona nini esa mabongo bino na Angola ata délégation to mona ki batebele ba kinata na matanga to mona délégation ezo kita moko akiti Congo batapoto bayaki batakishasa mais bino awa toujours sentir que bon est-ce que maman Olive aibi Moyindo? Maman Moyindo aibi oui. Oh nandimi rateka aibinga pour ce ka yeba maman Moyindo ayeba ke oto Mireille to yeba ka bidibidi to yeba ka zoka to yeba ke bata théâtre baza ande pa ngai ko benga bon tam so moto pepe fotité bayeba oyo wana bango bo ba liboso tam so ko za pe bango po na ba mionzo ne bazo kufana ezala bato be ba uteki na o ngana lobaka munoko na musapi ya likolo ba uti musika ba komaki mais Angola zolo na munoko abandonné. Et papa, au moins nous sommes sur la terre, moi bi ah
eza encore sala bisala ya ka bla mokili eza encore ba vanité mais au moins na tango to sali en vie bona lia tango ko yoka ki o kuna niti bona ngambu ba malade bo ko sengela bato ba mbo mais na makambo bozo lia na makambo bozo kende bozo sala boy bozo bata bisengo buyo kaki mutu mo bo kuna kutu boy kala nenge boko benga ba cameraman na ya minuki na ya ba chef de combat wana caméra pour bon obligaga pour ba pesa no mambo mais bon bazaka bazaka arazo na munoko to ba no no to se no musalati to ba ni pete oh so no mo ba to pe bazaka makambo belé ah bio ba to ba pembeni bio ba to bo yebisa ke ah mama omoni ah o kuna beso ki baye bongo lubumbashi pe bazalaka bongo angola pe bazalaka mais le côté nga to liaka ka biso moko oh ngoma ngota be betaka bandeko bake pe bongo maman obeti kalite kalo koso likibe mi mabe ozomon on fait le roté la vie le koso yo ko liosisa mama boza pe la limite bana baze belé botala ka baze belé o bazona makamba malonga ya Fatima mama Denise maman Olive o bazona makamba bien en tout cas vraiment boling ngaba se be un moment na mama Denise ozomona alingi bozala bolingo bozala bondeko mama oyo bazona lukuta kuna bazona kosa pour bango balia tole belao toze belé tosali musala pe tosala musala pe maele za mutu ke poto sepelisa mboka bango balinga bango balia bavimbisa mabumu basepela elle soumwe pa nzambe nzambe alingi bongo te ale bocho ba on erreur le bino mutamba ba ko finga ale bino bo pousser pembeni mais nzo ali bo kote le ko mokote bo pesa ide mokote bo tika biloko aniza mabe to linga to za bo moko kongolo zo na nyoso kongolo zo na ebele nzambe bosa na bomengo nyoso na Congo kasi soko mokotala ka kongoleza na bomengo soki alingi yo akoboma yo soki abomi yo te akoyina yo soki apesi yo eloko akotonga yo soki bozaki le bibo apesi te lamba akiki obete yo lisolo na nsima donc kongola aza bongo me aza na mama na bomengo atopesi ye nini aobalukilo me bomengo ebele oyo toza nango omoni totika na biso kolobo baprésident na biso boye na boye soki ngano na tolingani te yo na nga so tolingani te bakonzi ya bato basala nini botika bango basala nini ngomeli liboso totonga bolingo soki otongi bolingo nga na yo bakonzi ya bato bakozala mpe bien mpo tokozala likanisa malamu nga na yo ntango tokozala likanisa malamu nga na yo ata na bafeso ah papa président etia ide boye tosala bo tososi basola baza mpe bato mais yo kolinga kaka yo nga no tozobebana obana koloba ye kutu ye président wana ye kutu ye président wana nga no tolingani totika eloko wana kongo mpe bonga biso bato wana mboka bapaya tofingama na ndenge mokie te tofingama na ndenge mokie te alors que nga na okongole tolingana mpo bakonzi na biso bazwa makasi nzambe oyo toobondela pesa makasi pesa mayele pesa nyonso kaka kosala mpo totokoka kozonga à l'époque le maman a bête un peu solo na ta ka savubu ndenge bazalaki oyo ake kolia na ndako oyo ba locataire boza 5 bo bosangize bilo mais siko ko sangisa ko de point apesa ki ndoki ndikila abeta ngambasu ozomo to lie na lisusu te ozomo ko ngi na ndako zo banga yango no moni to tika ya fati beta sala nano to linga na po epazo makasi nano to za na prière moko muninga za na pasi ebe yo ndoko mapembeni wana yonde luka moyen olobake ah na moni ndoko okuna penda boye na moni ndoko okuna penda boye na tango to ali pata kinga abela oh ah pata kinga zobela ozomo alors que bana poto Congo africain Angola c'est le bien moment tango yango nde akosunga papa po azali papa asali musala mingi na mokili opérette na apasa opérette o mutu moko na ko kopia ngote. Donc alors que vous soutenir vraiment vous sunga penza na kota na téléphone na so limo papa takinga ile opé sabino po boko ko benga vraiment. OK papa takinga azobela ebele oto yebi papa takinga azobela ça te déranger réunion eza lelo quand tu as suite au 6e émission to kende réunion ya ba artiste nyonso o ba osangana pona papa takinga azobela
ozela te koma ta koma kobenga o te oyo apesi boye oyo apesi boye oyo atie boye te papa takinga azobela ere yango oyo tozoloba. Merci na bana Londres, merci États-Unis, merci France, merci Belgique, merci mokili mobiba partout au Bolanda émission na biso oyo la chaîne na bino oyo bolingaka mingi ya Kiesekeli Joyce TV. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à linga chaîne na bino oyo bolandaka mingi ba programme ki toko obo sepela nango ekoleka na tamo nyonso na chaîne na biso oyo. Mama Moyindo problème oyo zoloba ya bandeko oyo ya Kishasa na yebi ke wana eza nature na biso, eza na congolais moko te alinga moninga bonga, eza na congolais moko te alinga moninga azwa. Toujours ezaka ba blocage, toujours ezaka ba cal. Mais namona ki bato ya poto ba benga ki batakisha te bato ya poto ba sala ki befort na bango moko ya contacter mama Olive po ba benisa bango. Est-ce que bino no organisation na bino bozana présidente bozana mutute oboko tya liboso oyo akoki kokota a contact na bango na ba mama Olive soit na gouvernement soit na ministère ya culture ou bien oyo Angola eza so longo na tongo comme na pokwa au na Congo. Est-ce que une organisation na bino président na bino ou bien responsable na bino awa na Angola ako kitate Congo akende ko déclarer pe ba part na bino pour semaine passée tout moni mama Denise a payé assurance maladie a payé ba carte et assurance oyo que artiste soki obele ozana problème ok na hôpital aux traitement gratuit au félé. Est-ce que bino a président na bino boko sangana te boyoka na président na bino botinda soit boluka botinda ba email bo benga ba téléphone soit ye moko akomatiki chassa ake ko déclarer bino boko sala ngote et cause nango eza nango possible donc to ke ne réunion boye to ke non to vanda to solola to chamba kama pe na mesa pona yebi ke yo moko pe kozanga te yo moko pe kozala ya te balolenge nyo to ke pe kozala la pote to kwa kozape reconnu po so moko ya ka bande kokeo kaka bango pasi faut biso mo pe to sa pe fo wana. OK, il faut que ça la moi effort wana biso nyoso de paix que moi délégation et kita Congo moi délégation ko ta contact na ba autorité ba yeba pe ke eza na ba congolais oyo baza na Angola o ba bimaki pona pasi parce que koya na bino Angola pas pasi pona sengote eza pona pasi parce que bokoki kondimate bo travailler na ba difficulté bo soki Congo masole zaki bien boninga bo vanda na Congo bo sa msa na bino. Vraiment merci maman Moyindo po ozo kende réunion na moi tango oyo biso to zui. Merci na sacrifice, merci na disponibilité à temps oyo pesi biso ya koyamba biso lisusu. Vraiment message nini okoki kopesa na bato oyo bazolanda yo to bato bazana mokili mobimba bana poto surtout ba oyo bazosenga bazolela bazana posa ya ba œuvre ya mama Moyindo. Merci bana ya mokili mobimba bana ya Potoville le bana ngo papa Wemba. Merci na bino nyonso vraiment na linga rabino mingi, je vous aime trop, je vous lingi bino mingi. Ya na pesi vraiment bambote na ngai et pas ya Djibril Fuma vatakati na ngampipako et pas Anselme Bindama mwana moko ba Congo les beaux garçons ya Besingombe mais c'est labé bambote belé na Londres et pas Yozali Bénédicte Mabwaki na Amérique Bénédicte Mabwaki moi si moko yako beaucoup de thé merci beaucoup. Alors que ndenge zawana bana poto vraiment bo soutenir biso pena mingi bo soutenir biso penza donc bo soutenir mama Moyindo na bino mama Moyindo azaliawa musala mutu ezala mayele na to musala ezali kaka tozo sala bagage boko monango ata na chaîne na biso ya Kiesekeli Joyce TV. Vraiment beaucoup moi toujours ça la musala vraiment makasi bo s'abonner bino bana poto tant yo pose image boka ngo pe ba mutu mususu tant mutu mususu pas ko mona ngote mais na lisungi na yo tant babaki ba image yo zui pe lancer lisusu na bande ko mususu ko panda sango eza bien bo soutenir vraiment matériel les alités
Donc dans le baquet, moyen financier en matériel, exacté. Ceux qui bosungi vraiment et cause la malamu mingi, pour être beaucoup comme mon alisusu, maman na bilo moindo, lobby lisusu, na kacha bilili, pour na koleka, ko ce qui s'abille lisusu, et que ça là, bien makasi vraiment. Il y a solo mitune alliés belé, oh yali qui est que ça a des missions, mais tous là à la prochaine occasion. Donc, il y a une réponse. Il y a une MM nini pour être MM à l'école sous Kobenga Mopandi Sango. Alors que, donc, Nangai Nazana Minga Kolobate, Bosunga, Bosoutenir, bah, œuvre. Tu as dit que ceux qui Bosunga, moi, je suis venu voter. Pour me suivre comme un bon. Oh, bah, on va aller là, comme un Mathieu Samuel. Té! Tu as dit bon côté, qu'on soutenir quand on sala. Pour Moussala, biso sans soutien, moi, été. Ozomona po lelo ko sona za matériel na ngai naza ba matériel na ngani tibo na Congo comme so obake mo yazo ba bon po ani ka zenda ngolo ko sani lelo so za mo maison na mo boneza mo matériel na ngai ezali ba to zo sa mo be mission kuna mo studio peza wana na ozanga tali pa ozanga tali pate na ozanga tali pate soki bango ba soutenir to bon obino to ebika ke am kolomoko Nanzela kaka ya bonzambe oyo mutu wa kututisa mutema pota kwa soutenir mama Moindo. En tout cas vraiment mitema ya maweza laka tozana biso bato ya balekinzela ta ozo lia kanisa pe mutu moko boye pa lete na ba mission to sala kande bolela kabiso po ezongisa kabino lisusu na ba place wana yo mutu sepera na mama Moindo sala kaka bola munayo kasi ko sala mukolo moko nzamba ko beta kaka ngonga na mutema ta ya mutu moko oya yebana tenkoni mutema ne betika tika na soutenir Moindo jamais la kolinga teka kufa boyi alors que mutu wana nzamba zali akotinda kai kaka. Merci beaucoup, beau s'abonner vraiment massivement na Kiese Kelly Joyce TV. Kiese Kelly Joyce TV et kundoli pe lokoti azama tata ye soka moniote akoliwata mutuka po aluka yosika nyoso zali. Vraiment merci mingi na pesi encouragement pour tes équipes facilité pour na kokuta na penza. Kiese Kelly TV et l'équipe a chaîne nyonso ndombas elote. Kiese Kelly TV Masole Kelly Masole comment Kiese Kelly Esengo Kelly lisusu batie na kati na Joyce lisusu na TV sur alegria Esengo. Donc vraiment donc na moni Masolo vraiment l'aliawa et kangi tous les chaînes so mocha kraka mabe po ozoka akanyango Cadena bloc Cadena Mopao TV Kiese Kelly TV Kiese Kelly TV Masolo kitoko wapi na to sisite to zakaka tale émission kimia émission pasi mais amawa mais numéro vita kinga vraiment na zana wote ozana wo ata na réunion to so ya to kozwa ba kochela bino vraiment en place bongo bo benga penza bandeko ko sala malamu pona kuluka ko bima Congo la reine Janet Itafa na bosani mosa Masolo azo kangisa penza batu okutu ba ONG ba fille mère ba veuve ba orphelinat zo sala donc la Janet Itafa kala mingi te Masolo carré maman ba mission tindaki da to sala pango de so sombaki o no tineke to somba basala pona kosunga ba o mo bato basa misala bango wana bato basa même misala bango mm o mo ne tani to so na boy la reine Janet Itafa net neze bazo mona biso oyo akape akobenga boni kuna musala eta mwandeni ana le côté na sungi au mwa muke yango wana na kata France la reine Landu Nseka bambote belé famille basali na Nzambe tonton Vicky na pesi bambote belé maman na pesi bino bambote belé yo j'aime beaucoup maman Louvuma mwana ngani oh bambote belé na pesi bino vraiment bande ko na nyoso na poto bambote na bino e belé pasi Landu mwasi makasi mwasi ya Gabi tala si mazonga moto pasi Landu mwasi makasi bambote belé to bosa na mutute ya madosa cicatrice Moindo sa cicatrice Moindo ker motema pembe sans tache muta mundu me motema ya pembe tala mindondo tala makambo
na mundo kwa mayala mais mitema pembe ezana makilate alors que mon prophète Condé bambote belé maman Pauline moi si ya papa Guilain bambote belé maman Mami bambote belé ba pasteur nanga nyonso bambote levi bambote la belé Angola mobimba ya. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Restez connectés, branchés. Ma chaîne Nabiso Oyo ya Kiesekeli Joyce TV. Oyo eye na moto, eye na vibration. Ba biloko a kitoko. Ba gag ba film ya bien o bolingaka. Taga ba mama moyindo. Ba koti na Kiesekeli Joyce. C'est que makambo ebongi, makambo échanger. Tokopesa pe bandeko. Vous comprendre ma solo ya kitoko be formation oyo nyoso bozoluka bozo yango kuna. Donna la patrona qui est Kelly Joyce motema ya James Mkongo bambote papa ba bon week-end bisika bozali. Je salue le pasteur bienvenu Yunga des États-Unis Washington. Karen Pambo Mankoyi na bana na ngai Abigail Mankoyi, Fef Mankoyi, Elsa Mankoyi, bambote bon week-end bisika bozali, bambote bino nyoso, bana poto, bana Afrique, bana mokili mobimba, bana Angola, bozala bien, botikala bien, Nzambe apambola bino, tokutani à la prochaine occasion.
solo bakoyeba yo nde